Salut mes frères et sœurs, par l'amour de Dieu, par la grâce de Dieu, na ilele soli bosona bino ko bakisaka ka plus na onkolo kotia katinanga ni nanga kina loba sumu kwa lelo na oloba kaka ndeko na ngai kolela na yo ekoko kangola ndeko na yo libondeli na yo adoration na yo ekoko mema lobiko na libota na yo tolo lenge okitaka na makolo na nzambe ememaka esengo tolo biko na kati na libota ya solo kolela ezali na sorte bele kolela ya kokangola ezali na kolela kokondane ezali mingi tolela katamsu pona kokondane bandeko na biso kasi toyeba kolela pona kokangola bango koyekola lolenge nini ya kokangola kape bandeko na mabondeli na biso mingi tobondela kapo na biso moko okomona kaka ndeko kobondela pona yo kasi okobosa nete lobiko na yo ekoko zala mikakatano kasi ndeko no soki akangolami na nzela kokangolama na ndeko na yo tamsusu pe ekomema kokangolama na kati na libota nzambe akoko telemisa yo muta kobondela pona libota tamsu libondeli na yo ememaka bomo ipe lobiko libondeli na yo efungolaka baporte kangama libondeli na yo elamusaka bo balalaki pongi libondeli na yo epesaka bomoi eza na nzela na lingomba eza na nzela ya libota eza na bomo ya bandeko tamsu ndeko nanga omiyebaka te mozali na elembo oyo nzambe atia kati na yo tangu yo lobaka to tangu yo bondelaka lobiko eyaka kati na bandeko na yo mingi ba promesse nzambe ezaka liboso na biso me toyebaka lolenge ya koaccede liboso na ngo te kasi tokotala makomi na nzambe lolenge likolo ya libondeli ya Marie Yesu Masiya ba kokokisa oyo ezalaki promesse ya bonzambe na kati na bomo ya Lazare na soto kena makomi na nzambe na Jean 11:32 lelo nzambe eza koloba na biso lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit: Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne sera pas mort. Jésus la voya pleurer. Elle et les Juifs qui étaient venus avec elle frémit et son esprit y fit tout ému. Il dit: Où l'avez-vous mis, Seigneur? Lui répondira-t-il: Viens et vois. Jésus pleura. Jésus frémit de nouveau et lui-même il se rendit. Sur les tombes s'était grotté, une pierre était placée devant. Jésus dit: ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit: Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il était là. Jésus lui dit: ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Aya dit cela et cria d'une voix forte: Lazare, sors! Lazare sortit, les pieds et les mains liés, bandé le visage, enveloppé d'un linge. Jésus lui dit: déliez-les et laissez-les aller. C'est la parole de Dieu. Makomi na nzambe koloba na biso nini soki totangi histoire ya Lazare na tina na bomoi na biso peza kolobela biso nini ya solo Lazare abelaki lokwa mutu nyonso abelaka pe Lazare akomaki na moma pasi ekotaki pe Lazare esengaki akufa. Marie na Marthe batindaki bato boke de kolokela biso Yesu Masiya aya kobondela pona Lazare akufa te me Yesu Masiya yanolaki bango nini Yesu Masiya lobi malado aza kobela ekomeme na liwa te kasi malado anememie na liwa ndeko nanga epai o Yesu alobi malado kende koyebisa onke malado anekomeme na liwa te me siko Marie na Marthe bamoni liwa ndeko na bango Marie na Marthe bakomaki na kati na confusion sa facile te tabaza koyebisaka biso ete nzambe alobi ete nakosalela yo bikamwa me mokili ezotalisa réalité ke eza impossible na situation oza nango bikamwa oza kolobaki ekokisama na bomoi na yo ndeko nanga tokomaka na trouble wana esika nzambe alobaka aza kotala kondima na biso makambo mosusu ekomela biso na bomoi na biso ezalaka mpo na gloire na nzambe nzambe aza komona yango aza koyebaka likambo wana ye mutu azali capable ya kosala na kati me biso tokomprenaka mongongo ya nzambe te ka biso eza mpo na lokumu na nzambe combien de fois ndeko nanga tozaka na kati na baconfusion ya lolenge wana combien de fois tokutanaka na mikakatano na ndenge wana combien de fois tosila kobungisa kondima na biso nzambe alaka oke na likambo wana ya kosala
me yo moni na miso ya bomoto ke eloko moko ekosalama te. Obungisi kondima na yo, obebisami, oke mosika na Nzambe, oza kondima tokoba likambo te tozelaka moko na kokufa, bongo bukoto kosekwa na tala soki na kosekwa kati na baoba kosekwa kati na Yesu. Mingi tozali bongo. Soki alaka yo ndeko na nga, Nzambe soki alobela yo eloko, tozalaka découragé te. Tout bombaka espoir na biso toujours epa Nzambe. Nzambe achangeaka maloba na ye te. Nalobaka maloba Nzambe eza lolenge ya mbula kino ekokisama. Moto moko tati elika na epa Nzambe ayokisama soni. To nyo ata okomi Job, ndeko nanga kolongola elika te, kofinga Nzambe te, kopese mokongo te. Demere na kati na makomi na ye. Demere na maloba bima komile mteaka kokangola biso. Tali sete kolela na biso, kolela na yo ndeko nanga ekomema lobiko na libota, ekokangola libota. Marthe alobi nini? Alobi nini? Soko zalake siko nde ndeko nanga mobali akufi te. Pona Marthe azaki na kondima ya koyebete tokosekwa mokolo na suka. Me miracle Nzambe yazaki na kondima na ngote. Ke Yesu aza capable kozongisa Lazare na bomoi. Me azaki na kondima te na komona après 4 jours que Yesu azali capable ko ressusciter ndeko na ye. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Pona Marthe, Lazare esili. Et ane loko moko ko salamate. Même Yesu toyebi ke mtozo sala miracle. Yondo za ko pona Marthe, pona ye esilaki. Ndeko nanga combien de fois tosila ko limiter Nzambe na bomoi na biso? Combien de fois tolongola kondima totia limitation na bomoi na biso? Na situation moko tozalaka nango, to na likambo moko zalaka nango, to ndeko nazaka na likambo moko pona yo oloba eloko moko koko salama wana te. To moni changement moko koko créer wana te. Pona asili ko pola pendant 4 jours. En tout cas, asili kutuba ndako bimisa solo. To moni eloko toko sala wana te. Nzambe aza capable ya kobimisa mai na désert. Nzambe aza capable ya kozongisa mutu na bomoi. Kasi lelo tokondimela Nzambe, tokoyeba te ke Nzambe aza capable ya kozongisa o meme imaginaka te na bomoi na yo. Pona Marthe ezalaki impossible. Marthe tozana bango na mabota. Bato ba décourageaka bato. Bo ba limitaka. Ndeko tika na yo ozolandelo. Okomona ozana likambo. Likambo na Nzambe azotaliso ete tene bon, simba likambwana na kopambola na kotalisa gloire nanga. Moko mona kaka bandeko bayaka pembeni, bazaka musika na bisote. Ndeko nanga, Marthe na Marie baza pembeni na yo. Marthe azana pona ko décourager yo. Marthe azana pona ko longola kondima na yo. Marthe azana pona ko talisa ete onyo soza kozela eloko ezalite. Nanga batu boni basila ko décourager yo na vie, na likambo za komona ke gloire na Nzambe ali boso nango. Oza komona bikamwa na Nzambe. Ozo mona ke Nzambe azali wana, mozo mona kaka pona ozo komisa kaka impossible. Ndeko nanga libosa Nzambe lo moko eza impossible te. Na lina ba témoignage na nango na makambo yo mokile ko lobeze impossible mais Nzambe komisa ngo possible. Anga liboso na Nzambe e ane loko moko te eza impossible. Biso batunde to komisa kango impossible. Lo lenga to komisa kango impossible ndenge pe telemaka. Yesu masia suka ikaka bisika wana akende kisu musika te. Marthe etiaza koboya akende musika te atelemaki kaka bisika wana. Jésus abujaki te. Okola ba Marthe ba décourage kabiso bango ndeka bakenda kobeta lisolo na kobatama alobi maître za awa anga tozala kana baninga lokola ba Marie, tozala kana bandeko lokola ba Marie, tozala na ba mi proche lokola ba Marie. Marie tangwa yoki ndengwana Marthe akina kobatama ndeko nanga nyoso ko balobela ko na CCC eza bonzambe te. Nyoso baluka katangu batu bazate bazya ko betelo masolo eza ka bonzambe te. Ndeko nanga eza mutu azya ko etufe yo. Kozana ba camarade lokola ba Marthe te. Azana bonzambe mantima kateke Nzambe za capable ko salela yo. Nanga tozana bandeko na biso yo Nzambe atiaka miso epa na bango. Tosenga Nzambe aza bandeko yo misu na ye ezalaka likolo na bango. Oya ebi ke soki ndeko na fukami bikamu ezalaka.
ndeko wana soki abondeli bonzambe emonisamaka, ndeko wana soki apusa liboso na nzambe, nzambe asalaka bikamwa na ye. Nini Yesu alobaki Lazare akufi mpo na gloire na nzambe, me ndeko nanga mpo gloire ya nzambe emonisama na bomoi na yo ezalaka na processus. Mpo nzambe asala bikamwa eya na procédure esengaka tolanda. Nzambe aza magicien te, nzambe asalaka bisika bino bofungoli porte te, nzambe asalaka toujours bisika bino boluki ye, nde sika nzambe akakomimonisa. Maria akendeki akobatama te, Maria akimaki mbangu, kokimaki ya Maria alamusaki libota mobimba. Nanga yo la eveyaka libota na yo, ndeko nanga yo ningisaka libota na yo, eske kolela na yo eningisaka libota? Libondeli na yo esemaka trouble na libota, libondeli no esemaka confusion na libota. Ndeko nanga soko moni libondeli na yo, tokolela na yo, mokili bandi koluka yo, te bandi kokondane, te komi kolanda yo. Ndeko na soko moni libondeli na yo, ekomi ko gêner bato, ekomi kotia bato mal à l'aise, ekomi ko troubler bato. Ndeko nanga yeba ke wana Yesu aza kobenga pusana, kozonga sima te pusana. Ni Marie kotelema telemi, ba juif nyonso bazalaki ni balandi ye mbangu. Lokola aza kolela boye tolande bo ake kaka na tomba ndeko nokende kolela kuna. Luka libota no eningana na libondeli na yo. Nanga yeba kozo kata ba chaîne, ozo kata ba singa. Poko lela ya Marie ezali kolela kati ya adoration ya koloba nzambe oza capable ya ko restaurer ya kozongisa Lazare na bomo. Lobi tango akomi liboso na Yesu Masiya, nesika azongi kaka na maloba oyo Marte aloba ndeko nanga tokozala langage moko, me lolenge akosaleleza ndenge moko te. Ekozala na gangaka yo gangaka, me koganga nange ememaka bomoi, koganga no ememaka kufa. Biso so toza koloba, me différence eza moko ememi bomoi, moko ememi kufa. Alobi Maria mibwaki na makolo na Yesu, a répété même aloba oyo Marthe alobaki, me na maloba oyo a répétaki nesika Yesu Masiya aloba ndeko na kobika, Yesu abandi kolela. Ndeko nanga yo so lelisa Yesu, osi olelisa Yesu na libondeli na yo, luka kolela na yo Yesu alele longono. Ndeko nanga ememaka bomoi, kolela Marie yango ememaki bomoi kati na Lazare. Yesu atangisa ma miso na ba problème oza nango, na libondeli na yo, na kolela na yo, olela elongo na Yesu. Asena no lelisa Yesu te, na problème oza nango luko lelisa ye. Konanga eya na likambo Yesu alela kelongo na biso. Esika gloire na nzambe pe bikamwa na nzambe kokisamaka. Yesu atema tuni botie bisika nini? Yesu asi atuna yo olingi na salela yo nini? Yesu atuni botie kasi bisika nini? Pokolela Marie etindaki Yesu Masiya atuna botie bisika. Yesu akomi na posa kende komona bisika batie ye. Ndeko nanga luka nzambe ayeba bisika nini batia ndeko na yo, luko eba nzambe ayeba bisika nini batia molimo na yo, amona bisika babomba ayebi na ye malingi yo lakisa ye. Yesu ayebaki po alobe na bapotre Lazare akufi, Yesu ayebi na ye malingaki Maria lakisa. Maria memi maître yaka otala. Ndeko nanga luka Yesu atala problème na yo, luka Yesu atala situation na yo, luka Yesu atala problème nini kanga yo, luka Yesu atala problème elia ndeko na yo, luka Yesu atala problème ekondana libota na yo, luka Yesu atala problème oyo eza kotungisa. Lakisa ye, lakisa ye ndeko nanga. Problème ezangisa yo kimia, problème ezolelisa etioke eseme confusion na kati na libota. Talisango Yesu Masiya. Pourquoi Jésus a pleuré? Mais Maria kendaki na adoration. Toza lolenga Marthe tende konangani. Tant Yesu amoni bisika batia Lazare, Jésus alelaki. Nzambe liboso sala na bomoi na biso. Alingaka longola ba mabe ezinga biso. Liboso nzamba asala alukana mabe oye kanga biso elongwa na nzela na biso. Yango komona na ba mabe musunde konanga senge to bima na kati. Efe mabe ne kangi liboso etelemi liboso na yo, nzambe mwasaleza te. Nzamba lobini bolongola libanga ndeko nanga luka ba obatia mabanga liboso na yo.
adoration na yo luka oyo atia libanga libosa ndeko na yo, oyo atia limitation na libota, oyo atia blocage na libota, oyo atia molili na libota, ete ayeba kozwa libanga, ayeba kolongola tobondela Nzambe ete banguna na biso balongola mabango batia liboso na biso. Libondeli na biso ndeko na nga, libondeli no ndeko na nga vambule sila mabanga oyo batia liboso no po etovanda na kati na molili balongola lolenge batiaki yango bango moko balongola. Marie adoraki Yesu, Yesu ordonaki bolongola libanga oyo ekangi tombo ya Lazare. Ndeko na nga tombo batia yo, libulo bazindisa yo, libango batia liboso, anotobelela Nzambe ete libanga wana ba oyo batiaki yango bango moko balongola yango na adoration yo kotia liboso na Nzambe, na adoration yo kogumbamela Nzambe, na adoration yo kotia na kati na libondeli na yo ete banguna nyonso batiaka mabanga liboso na tombo na yo o bakundaka molimo na yo balongola yango. Tango adoration ni mataka Yesu ayeko kota likambo na biso balopo mota Nzambe tango ekitaka balongwaka na mabanga na bango, balongwaka na ba piège na bango, balongwaka na ba projet na bango. Pende sika Yesu abengaka sikobo moto na biso nde siko ozalaka moyibi omoniki moyibi no tike, ozalaka makambo mabe elongwe. Ezala bikamwa mpona baini na yo, ezala bikamwa mpona bao balobaki mpona yo asili kopola, mpona ye esili asuki wana. Ndeko na nga libondeli na yo emema bikamwa na bomo ya libota, emema bikamwa kati na ndeko na yo, emema bikamwa kati na lingomba na yo, emema bikamwa kati na entourage. Yeba na bomo na biso kaka bo baliaka bavi na biso kaba obayaka kodelie biso. Kaka muto akondanaka yo ndeko na nga, ka muto akoya koadore yo. Kaka muto afingaka yo, ka muto akoya kobeso maloba bomoi. Kaka muto atiolaka yo, ka muto akoya kokonfesi ya solo Nzambe no asalaka. Bo baliaka Lazare kaka bango nde badeliaki ye. Bo bakondanaka ye bakanga ye miso ka bango muto bafungola ye miso. Ka bo bakangaka maboko nde bafungolaki maboko. Ka bo bakangaka makolo nde bafungolaki makolo. Ndeko nanga banguna na yo bakodelie bango moko. Bango moko bakodelie, bakolibere, bakotika yo sans que yo loba. Lazare loba ke loko moko te. Ndeko nanga tika libota na bino ekamwisa Nzambe. Tikete libota na bino ezala sujet ya gloire à Nzambe. Tikete libota na bino ezala sujet oyo bato bakolobete ya solo Nzambe aza na bomoi. Kasi isenge boza na Marie na kati na libota. Na lingombe senge boza na Marie, na entourage senge boza na Marie. Oyo bato akoloba ya solo liboto yo kufezaki na kati tala lelo ezibomoi. Liboto evandaki na molili lelo bapimwinde pela kati na bango na tina nini na libondeli no ndeko na nga. Oza capable ya kolela pona ndeko na yo, oza capable ya kolela pona libota na yo, oza capable ya kolela pona lingomba na yo ndeko na nga. Lazare akangola make na libondeli ndeko na ye. Nyonso ezali pona gloire na Nzambe. Na libota na bino bakogange te yo salela ka Nzambe. Na libota na bino bakolobete présence na yo kati na libota yango ememi bomoi. Lazare bo baliaki nde badeliaki ye. Tikete bomoi no ndeko na nga. Ata basila kokundango, ata osila banda kopola, ata kuna banzinze koma koya balobi kuna eloko ezate. Kuna eloko moko kokokisama lisusu te. Nini so malonga tokozela wana. Na age aza nango eloko te. Na ndenge azali wana tokomona malonga te. Na nini so kokosalela biso ndeko na nga. Nzambe aza capable ya kolobete oyo salaki na 25 ans te osala yango na 50 ans. Oleki na bo basalaka yango na 25 ans. Eloko mususu kosala ndeko na nga oyo kosala ngo oyo kosala na 40 ans tamsu na 20 otikala kosala ngo te. Nzambe aza capable. Oselimitaka te. Pona Lazare bayebaki asili kopola. Même ndeko na mwasi alobi maître abandi kopola tika na yo. Yesu alobi papa pona gloire na yo. Ndeko na nga eyana bakamso na bombo inozo kokisama te. Eyana makamso ozomona te eza pona gloire na Nzambe. Eyana makamso ndeko na nga obanda kolela Nzambe aza kolingo komisa ye na makolo na ye.
pe okende kotalisa ye otalisa ye pasi na yo ya kokisa bosenga na yo bo bayebaki ye te bo bandimela ye te bo balobe te mpo na yo esili bamona gloire na Nzambe. Ndeko na nga problème ne kobongola bato ebele, problème ne changer bato ebele, problème na ye koseme confusion, problème ne koseme confusion na bo bayebaki Nzambe te. Lazare ka bo baliaki nde badeliaki ye mpe batikalaki kobeta histoire ya Lazare mboka mobimba. Ndeko na nga lisolo no bakobeta yango na mondo tokomi ebele bakosalela yango bavideo mpo na ni milimo libota na biso ezotonga. Ndeko na nga komitungisa te, eza mpo na gloire na Nzambe. Mwana no esili te oyo esalamaki na 2020 ntango ya 2022 elekaki yango oyebi ta 2025 oyebi ta 2030. Ndeko na nga Nzambe aza na bomoi. Soki naza kotémoigner Nzambe nayebi ye, nayebi Nzambe oyo ana bomoi. Ndeko na nga ntango atikaka trône akitaka mpo amema bikamwa na ye, ntango atikaka bokonzi na azwi bonzambe na akitisi. Ndeko na ntango ekitaka etikaka bilembo koselimite te na problème moko ekanga bomoi na yo. Komilela te, lela na lolenge ya Marie, kolela lolenge ya Marti te. Tobange eloko te, ata baliaka biso, ata bakondanaka biso, ata bamemaka molili, ata bamemaka trouble, ata bamemaka minyoko, kaka bato wana bakotatola gloire na Nzambe. Ndeko na nga nano mona yango te. Mutu mosusu azotuna osambelaka Nzambe alingi yo ndeko na nga asili kokoma na suka ye kodelia ye korenonce ozalaka ya Nzambe. Ndeko na nga kobanga te yo atoko kuta biloko abongo banda ko adorer Nzambe. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oko mona mtu so kuta na ye atalo na lolenga neti boswana kala. Ndeko na nga ko regretter te loba kaka gloire à Dieu. Nzambe asili ko obliger a délier yo. Nzambe asili ko obliger kangola ye, fungola ye, tika ye, libere ye. Ndeko na nga Yesu alobe na Lazare délier, laissez-les aller. Bo bakangaki Yesu aza ko obliger bango batika yo. Nde sika bakoluko na musuni bakomi kodongola yo, nde sika bakoluko na musuni bakomi kochola yo, nde sika bakoluko na musuni bakomi ko critiquer, baza ko critiquer pamba te. Ndeko na nga Nzambe asili ko obliger bango ba délier yo, batika yo kende po ete soki batosi te bakoza na kati na confusion. Nanga problème wana eti elongi na sete, problème wana ezangiso kimia te, problème wana ekomiso Marthe te, mais komiso Marie. Adoration lele elongo na Yesu okomona bikamwa na ye. Que Dieu vous bénisse. On est toujours ensemble. Merci beaucoup.